warrior T. Parti la lolo na warrior T. Voilà mon qui warrior et sang sabiso à partir de maintenant. Ça warrior T. Et bandaki nenge nini bozo la biso ba ex. Il y a Jean Robert boy la biso bangon orchestre. Mais ce sont les ex APP. Ama mezabi tumbe lele. Mezabi tumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. E bandaki ndenge nini boye la biso ba ex ya pepe na orchestre Jael Show lobi banda lelo ki warrior na ye na mayo wo. Eza royinda mesdames et messieurs. Bozali kolanda Bollywood TV na manaka na yango Katazoba la chronique Intelo et Salami na la gourou du temple. Bambote mingi place bozo landa biso nouveau numéro biso wana tozongi. Restons ensemble, il y a pas de souci. Alors, mesdames et messieurs, tout a commencé avec ce poste de Sandra Kazadi. Tokoti na page naye, tomoni Sandra Kazadi lisasi yasuka. Nyoso bandaki na makamba poste o Sandra Kazadi asali. On va lire, hein, totanga iloko oyo apostaki na page Facebook naye. Sandra Kazadi, qui est le cousin à Kofi Olomide, l'artiste congolais, et qui est aussi l'un des membres de son bureau également. Sandra Kazadi, bao bayebiye bayengaki ya Sandra a travaillaka pour la communication, il y a le grand Mopao. Alors, à ça qui poste moko na page Facebook naye, a komaki boye. Sandra Kazadi lisasi asuka komi boye. Toutes ces personnes qui ont une vidéo réalisée sur une chanson de Kofi Olomide, veuillez me l'envoyer. A commis numéro 0033 et voilà. Billet concert hippodrome de Vincennes à partager lien. Voilà. Makamboune so e bandi awa. Na cadre kaka ya promotion hippodrome de Vincennes, noko Sandra Kazadi alobi oyo akosala vidéo neti to sala ba challenge. Osali vidéo na yo, ochenjemba Kofi ezo beta, yo zo sala ba mouvement ozo yemba kande to moni Jael Show beti yango dada awa. Otindele na numéro wana ya ko poster yango na page na ye. Alors, il a fait ça pour le compte de la promotion hippodrome de Vincennes. D'accord? C'est une idée aussi bien. Mais na kati ya idée wana sikoyo, eza ya koyinda pourquoi? Parce que bamona kaka boye Jael Show. Jael Show ya Jael Show oyo wapi Jael Show oya warrior, Jael Show oya F victime. Asali pepe vidéo. Atienzembu ya pepe. Asa kolalisa misu. Asa kolalisa soki nini. Azui vidéo atindaka pa ya Sandra te. Atinde pa ya Sandra. Ya Sandra pe. Apostaka vidéo ya Jael Show te. Kamata posta yiku posta nga ingeye. Donc la famille na minito tozolo baboye eza ya koyinda. Nangamba ba warrior yindi ba warrior ba lobi ndenge nini boye ba kike Jael azalaka ex ya pepe boyaka na ye na F victime pona nini. Tala lelo ye bolingo na pepe zongi makasi. Asaleli ye video aza kolalisa ba misu encore pe Jael. Tanka ya Sandra pesaki numéro wana lobi bon. Ake ko bakisa make-up. Anietiki make-up awa. Abendi misu wana tiango ba tile. Video yango ezaboza na tiaka video yango mba moko. Jael atie ba tile yaya. Soki tile, soki nini, soki tire, soki nini babengaka. Voilà la vidéo est donc là. Jael Show tanga yoki ka kopo yoko ya Sandra Kazadi. Ake abendi maquillage, anietiki filtre. Abendi misu abifuna bimelango pena donc nelongi ya DS Mukangi ya kala. Bozomona Jael abimisi pene nelongi ya DS Mukangi ya kala. DS wa bandako yemba ipa bozi wana. Perodo DS azo yemba ye timame timba ya kulosa timba ya. Na ebisabino Jael Show alalisi misu na video ya Kofi. Na page ya Sandra Kazadi yango wana banietiki yango wana
pour la promotion ya hippodrome. Alors je ne sais pas depuis balobaki papesa ki numéro na ebite soka Jaël yemoko mutatindi vidéo pour na monika vidéo à Jaël yemoko. Est-ce que nga peso na tindi vidéo na nga ya Sandra okotia ngo na page na yo pour na promotion ya hippodrome? Tout eza nango kaka Jaël nde muto ana droit wana pour na monika vidéo à Jaël. Depuis osali poste wana vidéo o nga na moni na page ya Sandra Kazadi eza kaka ya Jaël Show. Est-ce que eza nango kaka farce? O mutu nyonso kotinda vidéo toko poste otie na kaka ya Jaël osuki wana? Est-ce que biso so totindi vidéo oko poste yango pe? Toujours comprendre te. Alors Jaël Show to channel vidéo wana lobi depuis lelo ala lisusu warrior te. À partir de lelo na warrior te. Voilà moni ki warrior esangisa biso à partir de maintenant. Daza warrior te. À partir de lelo na warrior te. Voilà, à partir ya lelo Jaël Show aza lisusu warrior te. Jaël bongo nzembo yemba kikasi. Nabotama warrior oye koya eya. Tu en fais quoi maman? Nzembo yembela ki biso botama warrior okabole longi ndambu ya yo ndambu ya pepe. Osala na clip. Osa investissa pena mobimba po na nzembo wana. Nabotama warrior oye koya. Mais là tu en fais quoi de cette chanson ya warrior? Yo déclaré les lots à warrior te. Et le visa de 5 ans, qu'est-ce que t'en fais? Yeah, YouTube, YouTube, YouTube ango kabwe. Jaël, oza su warrior te. Ya solo. Et le bana obandi konanga ba mongo solo. Jaël, solo, oza su warrior te solo. Visa 5 ans na passeport bien. Yo na poto solo le loza su warrior te. Jaël Show. Est-ce que vous avez biso? Et ça va jeune bino bosalaka o bimo lobaka bo menacé bo benga na bino na bureau. To eza pena makambu to zango au sérieux. Jaël, yo il faut expliquer biso. O saleli pepe vidéo ndenge nini. Yo warrior ya tongo Jaël, o sala na nzembo lelo sali vidéo ya pepe. Na minute yo pepe na ba warrior benda bika opesi mbwambo azwe Alex na liboko asima lobi pepe na ba warrior benda bika yo sali vidéo tinde pa Sandra Kazadi. Mama il paraît oza ex ya pepe. Si ko se retrouva ki na F victime ngoboni. Tozo tuna kaka babi motuni ya lisasi te to ko tuna be ko tuna o Jaël solo. Bonjour la famille. Lelo, na yeko tuna na no ba bureau ya Fali. J'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour Edi Badiata. Il y a Pati Saraza, Soule Kaouka, faire gagner la merveille. J'ai beaucoup de respect pour Régie Kitenge. J'ai beaucoup de respect pour Naya Fiston Koloke. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais naye na okotuna e bandaki ndenge nini bozo la biso ba ex ya Jean Robert boye la biso bango orchestre. L'idée est venue d'où? Quand vous voyez que ces filles parlent bien, oui, ces filles font ceci bien, oui, mais ce sont les ex à Pépé et que vous savez que Pépé basi balingake mingi wana toro se voiler la face. Jean Robert, c'est quelqu'un que les femmes adorent et que les femmes ne sont pas prêtes à quitter Jean Robert. Ata ba yebi ke biso le sotoza mulongo so motoza 20 biso so basi Jean Robert balandaka ye kaka boyeli biso bango na orchestre. Entre temps biso na Jean Robert et que na bien te na makambo belé so fallait ça y makasité les armes sous ton père da fallait Nicolas Jean Robert. Voilà, na makambo ebele soki fali azalaka makasi te nde ba perda ye likolo ya Jean Robert. Jean Robert wana ve na biso songa mbeli et wana eza ba siona ba mama Congo banani ba pesa ye. Donc Jaël Show Warrior visa 5 ans Léona Mikili pona fali asali vidéo pona Pépé. Nzoka zalaka na ye ex ya Pépé.
C'est qu'on a minute au bolingo zongi tondeni. Il faut expliquer. Bolingo zongi tondeni. Qu'est-ce que tu fais de 5 visés à 5 ans? Ah, on l'a comme sous warrior. Ba warrior va se désabonner. Est-ce qu'on y est bi Jaël? Ba se désabonner katunangai. Ngana lobika pepe za starawa. Et comme on va changer un jambonné. So awa yo sali vidéo tindi pa ya Sandra. Oloboza sous warrior te. Yebela bako changer jambonné. Ils vont se jambonner. Ils vont se jambonner. Ils allent sous warrior te. Visa 50 pions. On commence la vidéo pour na pépé. Alors, parlons maintenant de Sandra Kazadi. Acte où ya sali, biso tout oyebi ke Jaël Show a finga ve na biso quadra. Na cadre kaka ndenge zalaka oleki bo démarrer mutu. Alors, le moni Sandra Kazadi a vu vidéo na ye a posté na page na ye comme quoi a Tchenzembo a Kofi a osa la promotion à hippodrome. Promotion ya hippodrome. Alors, ce geste-là est lésé ba Kofi Phil. Nazaki na live moko na moni ndenge bazo tutuka. Et lésé ba Kofi Phil ce geste-là. Comment mututo yo kanaka te ya camp adverse a finga quadra. Ozui vidéo na ye otandi na page na yo po Tchenzembo a Kofi. Ah, et lésé ba Kofi Phil. Et je peux comprendre que dans une minute, certains chroniqueurs ou chroniqueuses balobela a Kofi va se sentir vraiment mal. Bah, comment on dirait moi diminuer Mouki. Tout le monde sait que Jaël période moko a démarré à Kofi. Parce que Jaël, azaka du côté de Fali, on va pas se voiler la face. Il moka le bien sous warrior te. Donc tango azala ki warrior, to yebi guerre ya ba warrior na Kofi lelo. D'accord? Donc lelo pena benda bika kita zo simbate. Sandra Kazadi ko posté Jaël na page na ye ba Kofi Phil, en tout cas bazala ki très déçu. Dans la vidéo ango awa. Ba Kofi Phil bazala ki déçu. Alors moi c'est quoi la leçon? O ngana moni na makambo oyo. Parfois nos musiciens basala makambo na bango ndenge na bango hein. Batu na biso na ba musiciens, ba mission na biso plutôt, ba bureau na bango, na ba fanatique na bango, moko bazala pe compliqué. D'accord, qu'il aurait cru Jaël Show à Sala Nzembo Kofi batie pe na page à Sandra Kazadi. Ça a dérangé les gens. Surtout bato balobela Kofi ba se sentir lésé parce que bango ba taka Jaël lelo boebu ya Sandra au publier na page na yo. Et bimine tie sopi bango. Et diminuer bango et kitisi bango. Et c'est vrai. Ba se sentir lésé et puis ça normal. Ya on a zoé bisa bino ba comportement ba musicien na biso ba oyo tolobela ka bango. En tout cas tout ça là très attention. Très attention parce que bazana mabalu kan tangu moko impossible. Lobi ezalaki ya Kofi na waze kwa tokoloba na ka soki Satan na Nzambe balobani. Buto mona boye basali ki copinage. Ki camarade ye makasi basali na Nzembo a tourner na clip. Après quelque temps bou singe katani lisusu. Et comme baloba mabe ba parole moko ya makasi na ba émission. C'est très compliqué. Ba mission na biso nde bazalaka. Tango ba bebanaka ba avertisaka batute. Tango be ba yokanaka ba avertisaka pe batute. Soko ba fanatique ba komaka ba ping pong. Kofi na waze ko balobani ba ye ko s'abonner. Kofi na waze ko ba bebani ba ke ko se désabonner. C'est ça le jeu de ping pong. Bozomona. Même Fali na Kofi oyo. Faut faire très attention. Fali na Kofi ka oyo. Bozomona. Il faut faire très attention. Lobito kama ka boebu Fali na podium a Kofi. O soki ndenge nini. Toyebite. Faut faire très attention. Et na mutu moko talobaki je crois YOLO concept. On dirait YOLO je crois. Abinga makamba Kofi na Fali na kota yango te parce que batu wana mibale bayebani bien. Lobi to komona pe boye bango mibale bapesa ni mbote bakutani place moko boye. Tokotika la bouche A. Tokotika la bouche O. Siko en ce moment là bino bata Kofi aza star te bosali ndeni. O lelo to moni sou Kofi na Fali en bon terme. Bino bata Kofi aza star te.
en ce moment-là, bosali siko ndeni. Ozomona makamba ba musicien, il faut vraiment tout ça la nango angele. Ozomona ba Nati Lokole bazalaki awa. Nati Lokole. Qui aurait cru que Nati Lokole lelo na fali ba okoma bendanage. Ba okoma singa, moulaya singa. Nati a bendana. Vous voyez? Et dans tout ça, les fanatiques, jeu à ping-pong. Ba bebani to se désabonner. Tant ba yoka na boke ko se rabonner ping-pong na ping-pong. Nati Lokole lelo a bendana. Ya Nati Lokole. Mutazwa de mabanga kilo na diske. Nati Lokole shulungu na meri Lokole. Baye nango lisusu. Double cliquer Nati Lokole shulungu ya meri. Ozo comprendre? Ya bendana. Ya Nati Lokole. De mabanga kilo na diske. Double cliquer Nati Lokole shulungu ya meri. Atambola. Ozomona. Sikoyo yo. Otino pas faire. Yeah. Ofinga finga na ope déjà. Oye. Okansa. Fallait ochona mukongo akangi liputa. Bonne chance. En tout cas, makambo ba musicien na biso oyo, il faut tous kango vraiment avec beaucoup de pincettes. OK? Il faut tous kango vraiment na ngele. Pour makambo ya katoye barate, olala ka olamuki boye bouge la sali vidéo ya Kofi. Olala bo olamuki boye bu okuna fingi okuna. Olala olamuki boye bu wana ba oloba na sute. Ozomona. Faisons très très attention à ma musicien. Baza batumoko boye compliqué. Et nga nazomona on dirait ba musicien na biso to bata ba bureau na bango. On dirait ba sepela na bango na bato bazaka lokwa ba Jaël. Bato bazaka na bango lipwa bongo. On dirait ba sepela na bata bongo. Kaka n'émission Papi Mboma awa. Vieux quadra auto loba ke ngala ko na star na ko futa mutu te na mema mutu na poto mutu afinga kabato auto boka ngone émission Papi Mboma et lelo yo sandaka za dizwa Jaël nietika na page a yembi nzembo a Kofi ba Kofi fi ba se sentir lésé bozomo na makambango comme si ba musicien na ba bureau na bango balingana bango bataba ya ba lipwa ndengwana bino boko tomboka bokatani awa me bango balingana bango batandengwana. Vous voyez ça? Oya za calme, za logique, za fidèle. Ba monika bongo bongo. Ka ba oya mitu batala wana, o batambola ka partout ba ngona nde batu balingaka. C'est compliqué makambongo. C'est vraiment compliqué. Alors toi landana no moi extrait, il y a Sandra Kazadi réaction na ye pourquoi ça la ki bongo? To meka ko comprendre ye parce que batu belé ba comprendre te. J'ai le wapi. Oya finga pépé. Otie na page na yo ayemba nzemba Kofi. Pourquoi sali bongo batu ba comprendre te to meka na royoka e na expliquer bino selon compréhension na makambo Sandra Lobaki boyo kango bien boza attentif moko avant to tombo kaka to robimisaka ba énergie to ça la dit talala to ça dit po ozo risquer nera mutu ekata na yo na makambo etali yo te. Tout sur la même qui on a son message mais ngas ko za ne mon habilité ngas ko za ne binu bo resonalité on a mtazana ne nzamba timbe na mukili après posage Sandra lobi ya za ndenge mon habilité ya za ndeto za boy nzamba tinda mutu na ndenge na ena mukili. Vous comprenez? biso lelo to komi na tendance trop ya kolimbisa ka ebimbe oyi bato bele bakoma okende bamatanga bato mo balinga lisusu te mona linga motango ke misuka yoki mutanga kufia yoki mutema pasi azalaki bien azalaki boye mais ntango aza en vie olinga même pas ta kosolisa olinga même pas kopusa na même pas ta pembeni na ye mais ntango akomi ebimbe ndongo ya kopusa na pembeni na ye eza malamu te na mokili oyo toza nga lelo na age naza nango nakoma plus kopardone bato ya libanda ke bapropre ndeko na ngai oyo biso toza na ya na biso na libota na famille
oh biso nyonso to banda ko tonga to banda ko lo mais ndenge nini mona ba propre ndeko na sali boye kuna yini penza mais bato libanda alimbisa bango facilement pour nini asala la bongo na solo la mona yarifi na répondre nga bité moni sala soki ndeko na yo asali yo mabego ka pasi koleka montalibanda azali penza na raison lelo ngai nazali sous na place à pardon vis-à-vis bandeko nanga ke bato libanda. Voilà, j'espère que Toyoki audio ngo eza na mwa makelele bat bazolo ba pembeni, mais je crois que l'essentiel est yokani quand même. En tout cas, à chacun son raisonnement, mutantuna raisonnement nae, Sandra Kazadipo nae à lobby, il parle de pardon. To koma ko limbisa mingi ebembe ki oleto limbisa mutu aza vivant. D'accord? Il y a lobby aza na place, il y a pardon te pour na bandeko ne propre, mais pour na bato libanda ako pardonner facilement. Wana en tout cas raisonnement nae. Wana raisonnement nae. O sori ndeko no propre salio mabe et salio pasi makasi ke mutu libanda, ça je peux comprendre. Mais trouver le courage ou la force y a pardonner mutu libanda et ne pas trouver la force y a pardonner ba ta propre famille, je trouve ça ridicule quoi. Je trouve ça compliqué. Donc, en gros, Sandra Kazadelinga Lobaka qui a limbisi Jaël na makambutu basala pépé. En gros, c'est ce qu'il voulait dire. Il a évoqué le pardon. Donc, à limbisi nae bato tout basala la pépé mabe autrement et entre autres plutôt Jaël Show ou la finga pépé a dénigra pépé lelo ba limbisi ba poster vidéo nae pour ça la promotion. Il y a hippodrome de Vincennes. Voilà. Parce que tu vas comprendre comment ça se fait. Comment se fait-il que mon amant si oyo tu es bien à un camp adverse, yo tient na page na yo, a sali vidéo, tout ça. Ba raison na ye, yango wana to banda ko limbisaka bibembete to limbisaka Jaël tango aza vivante. To pardonnaka bato libanda, to bato libanda ta sali o mabe ko so mingi te. Ça c'est ce qu'il dit hein. N'habite si c'est réfléchi ou pas, mais c'est un raisonnement en tout cas. Ils a penza kaka raisonnement, il y a Sandra Kazadi. Alimbisi Jaël, a tiré la page. Et maintenant, ça sera quoi la suite? À ça la promotion. Dans mon jour, il y a concert Jaël à Rosala. Ba musicien na batu na bango. Tout ça là très attention. Nabiso ba fanatique, nabiso ba chroniqueuse yaya. Ba chroniqueur. Tout ça là attention. Au moins bana mutu mo ba finga kenda. Tango ya boy leader afungoli maboko azongi. Ba pesi ba considération, ba pesi makambo tout azongi. Au moins pe mutu mo bwazaki na ngambu moko bo finga ki leader mo bo tango longo kuna ye côté wana ba fungoleli pe maboko. Ba yambie donc voilà mutazana ba raison na ye ba leader na biso ba kana ba raison na bango ba saila ba makambo. Ozo mona yangana lobby yango tozo loba kaka ezaka conseil tozo pesa. Il faut y aller très mollo avec les artistes. Il faut vraiment aller mollo. D'accord? Parce que ozo finga lelo okoma fanana ye lobby. Ozo koma oza fanana ye lelo kokufa pona ye okoma peut-être ko finga ye lobby. Yango moni to salaka ba analyse na biso bala terre, to salaka ba analyse na biso ya bien. On soutient tout le monde, ya mabe to lobby, ya bien pe to lobby. Pour ça, to continue à détail ya bato boko sumuke belé na minute ba te belé ba sumuke. Côté Jaël ba te belé ba sumuki. Côté pe ya ba kofifil ba sumuki parce que ser wana ba te belé ba sepela nete po finga penza. Bena finga na makambo nzoto. Tala boye, oza boye, kuna boye. Azo finga fort. Et puis depuis à sali vidéo ya Kofi, Jaël Show a komi ko finga batu ya bureau na zoye bate. Eza na kanda moko déjà zalaki na cessé, yango a profiter abi bon. Loko la pe sanda tiki numéro na sala ka vidéo na tinda kuna comme ça ba ko mona. Mambango yango tozoloba mutu na mutu azala na fan base na ye parce que ce que Jaël Show a fait na ebité ba warrior ba ko se ginjambonné aotika la sikoka na ba Jaël Show na ye
ba fanatique na ye bazala banani ba Jael Show ba Show Jael mambo ezokende mystique. Alors à partir de ce qui vient de se passer, on peut comprendre déjà que ba musicien na biso na ba entourage na bango bazalaka baluka ntango trop. Ba balukaka tout moment et puis ba prévenir te tango ba balukaka. Bo monaka bo vandi boye bu yena mutu mo boye. Ba s'afficher. Oh, ndenge nini? Ya tozolo ba bino batao Koffi za star te. Boye baka. Lobi omoni siko Koffi na fali photo. Osali ndenge nini? Oh my God. À partir de lelo na warrior T. Voilà moni ki warrior resang sabiso à partir de maintenant. Dans un warrior T. À partir de lelo na warrior T. Jael a olongo warrior to sali ndenge nini na visa ya 5 ans. Jael Show, visa ya 5 ans to sali na ndenge nini. Pourquoi vous crachez sur les bienfaits? Vous crachez na ba visa boy ndenge nini. Jael Show. Ok warrior ezo sangisa biso. Mais oui, il faut bo sangana bino tuba na papu, bakoko a pepe. Il faut bo sangana. Ils sont warriors, les autres sont des warriors. Ce que vous sangana te poani. Mélangez-vous, il faut bo sangana. Yo lingi bo sangana te bo zalaka par à part. Olongo warrior Jael, to sali ndeni na visa ya 5 ans. To ya ko boto la to sa ndeni. Keba na sora yorobo. Jael, keba na sora ya yorobo. O Jael pesa na passeport to sa elo nini boye, elo moko eza awa. Toi ekei visa kata. Kata visa. Keba na sora yorobo. Yorobo soit galimo et piao. Yango moni tozoloba à chacun sa fan base. Mutu na mutu azala na ba fan base na ye parce que entre batu bavandi ba beba na kaka. So batu bavandi place mo ba beba na kaka. Sur tango boko beba na wana ba se jambonné ba bimi. Ozomona muta azala na ba fanatique na ye. Soko ko lobela musicien, lobela na musicien mais na ba fanatique ya yo. Yango moni opération fan base. Toujours tonga fan base na biso la Boalwood family. Tous les Boalos ozagi. Tous les Boalos ozagi. Siko ba Boalos sikoyo basa ba fanatique moko boye. Ba kozala na ba caractéristique moko ya ba fanatique tout otomonaka awa. Ba Bakouk, ba famille Bota, ba warrior, ba Gaulois, ba Griffe, ba Spiritas. Il faut pas mélanger ce que ba caractéristique et ba fanatique moko. Ça y na kati ba Boalos okuta bango baza teti logo ba Spiritas. Okuta bango ba mobondo logo ba Gaulois. Okuta bango sikoyo baza poli logo ba Griffe. Boalos afinga raté. Ba Boalos ba finga raté. Français, intellectualisme, intelligence. D'accord? Ba Boalos ba to costume, cravate, veste, lunettes à vue claire, c'est-à-dire l'intellectualisme, quoi. Et voilà ce qu'on a appelé ça, ba fan nanga ba caractéristique, Et topie ba caractéristique. Ozomona. Ba Boalos ce qu'on fait bazala bato poche tonda, carte bleue lobaka. Po Boalos a cause en piakerte. Ozomona, un Boalos a quoi kozala piakerte ou une Boalos. Biso na taba to carte pena fo solo la. Ça dit que s'il faut ko somba pena bo sombi. Ba Boalos siko fo ba leka ba chinois na mbongo. Ba chinois Karine Mokonzi. O ba caractéristique na opesa ba fanatique na biswa. O ba chinois ba sombela Karine visa soki billet ba tinda Karine na poto ba chinois. Wana ya mukie yaya. Ba Boalos o ba salelanga. Vous n'êtes pas prêts? Barozala ba fanatique moko na ebisayo ba Gaulois ba kosa. Ba Gaulois ba kanga nzela fere gola mwale kate bazwa fere na blende wana mukie yaya. Ba Boalos ba ozala mnaso ba panzani na nzela ata place ko tia likolo omona te.
ngasko fuba ya ozwanga na char de combat char de combat pena muto ya ozwanga pena boye baboalos batie désordre na nzela baboalos baozala terrible bafanatique wana bakosala oyo nanu bafanatique moko te basala na Congo. Vous serez surpris les gars. Totonga fan base malembe. Et puis baboalos babata pouvoir d'achat yaya. So babi o billetterie. Na minute sold out. Baboalos bata pouvoir d'achat. Et 5 ans, 6 ans plus tard, makambo to beta li solo le lobo monango. Baboalos baozala bafanatique moko terrible ya osakanate. Okabina mobondo x3 baboalos so babimi na nzela bakangi tout. Voilà, en tout cas tosuki na biso awa conseil ezakaka. En tout cas tozoye bate monde à YouTube okabwe oya longwa wakewa oya yewa azongi bwe nini ezosala bongo. Ko changer ba musicien, ko changer ba orchestre lokola mutazuluka diamant na lunda. Ezalaka nini yango? Donc voilà, makambo musicien tous wakango vraiment avec beaucoup de pincettes parce que bateau bata surprise. Ozomona, basa bata ba mama na ba surprise lobi omona ka boy buba yokani na bana mutu moko boy, lobi ba beba na mutu moko boy, voilà, bino ba fanatique, bo bando sala ka ba ping pong. Bo se désabonner, so ba yokani bo s'abonner, ba beba ni bo se désabonner. Donc voilà. En tout cas, to suki na biso awa, on se retrouve prochainement pour d'autres analyses. D'ici là, portez-vous bien, la Boaloud Family. Big up. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?